Muto azosala 7 mois azokota na kati ya parlement pe azokende kovanda na ba député place moko azo signer sondi za boyebi nombre ya ba député chaque jour boyamba ke to yiki député tel to yamba député autant mais muto azosala 7 mois na kati ya parlement azo siéger soki akoti na bomba na kati wana elingesa la ndenge Kolishako TV ezapona ke kozanga sécurité te mutu wana zana batu moko bazana kata sécurité wana bazo sécuriser po akota na kati wana Kolishako TV député tela sanini akufi ba poison pe komba akwa pe acheli mutu poison na kiti vraiment na kati wana mais to ko encourager loko wana te o mutu azolo beke aza courager te Kolishako TV la banzela nzela ngwesala ka yina nete 3 mois nzela bukani o juste ça nini Kolishako TV ba pesi bino beaucoup cha ba beton te commission eleki contrôle ya pe nzela ezate so ba pesi ba tumbongo c'est faut que ça batte na terrain bakende ko sala contrôle bat nazo pesa exemple pour matete pour matete kuna kende siko na minute oyo okoleka te Kolishako TV atika biloko bazo sala ba place ko cha beton bakende ko cha ba biloko daka place ko cha 5 cm ba cha 1 cm eza malamuta Kolishako TV oite turu ya kimbuti soki dossier ya entente des ordres ezali ya bato ya moto kimbuti azokiti c'est ça kani ya matelema nani papa bebe ka bato ya moto tosola na bino boza bato na biso bosala boyi kimia eza na mboka mais ya lelo eza bongo te Kolishako TV politique non mutamba azosala campagne te mutamba azosala nde musala vraiment parmi ba ministre tokontaka mutamba soki omoni quelque part na ministère ya mutamba eza makambo muke ata ba poison oyo bakokokango te puisque mutamba za ya nzambi Kolishako TV problème eza ya ndenga zotambwisha musala alingi ki moyibi te siko bande ko balingaka omoni balingaka kop atindile mutabite monsieur ministre atindile mutu moko za na 15 millions de dollars mais oko couvrir rien mais après si mbongo mais mutamba lingi bongo te soko za na posa mbongo kendo cha na kesa leta voyez le mignon aïe mokili komine sengo mokili koti sukali po etenini tuzalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Kolishako TV Kolishako TV télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boye tala bo s'abonner vraiment massivement na Kolishako TV s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Bonjour, bonsoir à vous fidèles abonnés. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, Béni Kitata. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux partout dans le monde. Il y a une émission sur Kolishako TV. Abonnez-vous massivement quand on est chaîne toujours pour nous informations vraies et originales. Abonnez-vous sur Kolishako TV et vous ne serez jamais déçus. Car dans le cadre, il y a solo ya bana mboka émission na biso bolandaka. Na kati ya Kolishako TV lelo to kiti na kati ya parlement debout ndio to kozwa temps ya kosola na bana mboka na mona mboka toyeba ndenge ba évolution ya makambo mboka na biso to kende o eza musala na biso to pona ko servir bino Kolishako TV kana zoloba toujours na cadre o ya ba émission na biso to yela bino o etali mboka nde to za lelo na mwana mboka a vraiment na kati ya parlement debout ndio to ko meka penda kosola na to ba actualité kaka ba réalité les oleka kaka na kati ya politique ya mboka na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Papa Jacques Papa Jacques to sepe comment non ah mais tournaki to meka ko sola na kaka take bana mboka ndenge to développer ka so na biso par rapport ya construction oyo ya new arena o ba tournaki fond na ibité mot à dire non par rapport à misala ndenge zo kendela. Bon pona ngai nazo sepela ndenge justice il faut sala musala pona kotala bato bazo de tourner bien ya l'état. D'abord, mboka na sima. C'est ça. Par rapport à chef de l'État, zolité mboka kende liboso, ba infiltré bazo kota na kati ya l'État, pona kosala ba commission moko ke baba ndo détourner ba mbongo, ezo pesa biso population passe makasi.
bazopesa biso pasi makasi mais tozosoutenir ke justice ebonga esala mosala wana mpona kokanga bato wana misala soki ezongi eza mpona bien na biso nyonso peuple congolais. Vraiment. Ok, nde nazosepela bongo. Vraiment, tout s'appelle mingi par rapport il y a interview dans ndenge uti koloba misala ezo senga ke malamu ba détournement de fonds et ça ka kozongisa misala si mapona évolution ya mboka na biso. Faux député Israël bongo ya bimi a na kati internet tozi komona dernièrement ba publier ba photo na ye ba vidéo na il paraît que abandaki pe okota na parlement abandaki pe ko se présenter en tant que sénateur, député et prophète. Si ko zo comme ça population ko tala ndenge organisation mboka na biso ezali ke omona un individu a kotipe a kombi pe wana zo sala pe ba misala bazo mona ye bazo accueillir. Est-ce que sécurité vraiment ezaki vraiment malamu côté ya organisation ya ba député na Assemblée nationale? Bon, eloko wana eza eloko ko kamona d'abord. Eza ye moko te. Vraiment. Eza film wana eza na bato moko pe baza na kati ya parlement wana. Oh. O bazo sala biloko wana pourquoi? Muto azo sala 7 mois. Azo kota na kati ya parlement pe azo kende ko vendre na ba député place moko. Azo signer. Soit ndiza boyebi nombre ya ba député. Chaque jour boyamba ke to yiki député tel to yamba député autant. Mais muto azo sala 7 mois na kati ya parlement azo siéger. Hein? Soki akoti na bomba na kati wana. Elingesa la ndenge. Vraiment. Bon pona ngai na moni ke film oyo eza pena bakunzi mususu bazana kati ya parlement wana bayebi yango. Vraiment. Donc selon yo et ça déjà ezalaka nango banda kala ba konti pe bayebi yango. Pour jamais muto un individu netanga. Na kolunga na kena parlement 7 mois na kena siéger. Na sala ka musala nini te bafuta kangai te na keka na vandi bo no. Nazana mutu moko atinda kanga place wana. Oya futa kangai, oya pesa kangai mike na chaka na poche. Vraiment. Hein? Oya tinda kanga place wana. Azali. Soki ba toucher mutu wana très bien ba coincer bien. Akoloba vérité. Cela veut dire peut-être basé belé pe 4 wana basala. Azaye moko te. Basé tango bakangi moko. Basé belé. Après nakata oyoki ba uti koloba bien que nakati pe ba député musu bazana kati wana ba musu bazo soutenir M23. Nakati wana. Vraiment. Mutu alobaki ezanga ite. Eza gouverneur Luboya. Awuti kolobela ngao. Nakati ya parlement wana. Quand les autres zoka lisusu kaka nakati ya parlement, ba yako zo infiltrer 7 mois na parlement. Non. Biso peuple il faut totelemela likambo wana. Mais justice il faut sunga chef de l'état. Justice tozo senga na justice. Ministre de justice tozo senga tala na likambo wana bien. Koti kango te puisque tozo ba infiltrer ba magistrat ba infiltrer bazali. Mais ministre ya justice l'andre dossier wana. To luka nanu awo pesa biso solution moko, oyo ko pesa biso na kimé na motema. Jamais parlement un infiltré à côté sali kuna 7 mois. Aso kenda zo signer. Hein? A vivre kandeni. Na mbongo ya nani? Te azana mutu moko ya kuyaka ye oyo pesa ka mbongo chaque fois bando kota kuna. Mais pour na biso peuple congolais, tozo soutenir justice asala musala. Vraiment. Nde pousa nanga yango wana. Siko pona kaya ndiko na biso Israël bongo pona yo moni dossier na ifo kendele ndenge nini pona makamno so ndinga sali wana. Te ye d'abord ça un exemple. Était nan d'abord ye faut pas condamner ye. D'abord ala kisanani batoyo ba pesa ka akisa kota kuna puisque to pe batu sur internet ba encourager ba lobi aza courager donc vu que sécurité pe za na ngote na mboka yango atanta ki pe ka chance na vu que simbi pe donc yo zo encourager acte wana te yo kana mama muto azolo ba ke aza nani courager te aza mayele ti pona nini nazolo pona nini nazolo ba papa mama eza pona ke kozanga sécurité te mutu wana zana batu moko bazana kata sécurité wana bazo sécuriser po akota na kati wana eza ke tozanga sécurité na mboka tozana sécurité na mboka c'est ça toza sécurité ezali mais azo coopérer na batu moko bazana kata sécurité nde bazo pesa courage akota place wana jamais soki sécurité et pesa mike akota te akota te aza courage te netanga na kozo courage na kota kaka na ndako ya moto wakutika na vandi na kiti na vandi kolia yo yako yo sanga ke na za courage siko intérêt peut-être ya bato yo bike bato soutenir bazana sima na yo wana intérêt na bango ezani ya okota na infiltrer na kati bon na yebi bato bazo sala eloko wana ekoza la bazo préparer eloko moko ya mabe na kata parlement puisque ça formation mobimba yango wana c'est ça tant moto azo kende chaque fois hein azo mesana hein azo yebete awa bakota ka boye lobi bu na kata parlement on est moto na za infiltrer il faut pas contrôler ba sambi c'est bien na parlement za ko sala musala nini ya za député
azoka kusala mtanini azoka na kuetudier makamu parlement basala kanini basakotaka wapi bakotaka wapi lobi yokao président parlement yana kufi weko député tela sanini akufi ba poisson pe komba akwa pe acheli mutu poisson na kiti vraiment na kati wana mais to ko encourager loko wana te o mutu azolo bake aza courager te mutu wana za infiltrer le faut ba l'André cause l'assassin vraiment koloba lingala ou bien koloba nini congolais te ba infiltrer ba comment na sensibiliser il faut balandela très bien ba ko pese accès ya ki aza encourager nini ya kokota na parlement 7 mois bafuta ka hote oliaka na phone transport nini yekomisa ko place wana na poche ya nini na nafuta kayo il faut to sala be quand même biloko mususu to sala biloko to zo samboka na simata to sala mboka kende liboso c'est ça maman nazo biselo ko mususu lelo o yabe bien que mboka oyo soki biso peuple congolais to soutenir chef de l'état te yo soko lobike mboka ko bonga te mboka ko bonga lobake famille na yo nde ko bonga te biso nde to ko bonga pour que toujours soutenir le chef de l'état c'est ça parmi na monde mobimba ba taxe banin dezo sala mboka kende liboso mais ya biso to yeba biloko na te tango zo mutu azo matiti ayeko ta na place ba sanitaire assez azumi matiti do chef de l'état zo sala te papa maman to sala ndengi nini il faut quelque part il faut l'état a indiqué biso moko ndene le dossier ya député oyo l'état sala musala justice ngana zo senga ministre coup de chapeau lokole bakangi ye sambisa ye landela ye ba condamné ye akwata prison eza lambala liboso musupe akosala ngo lisute fidèle abonné kaka ndenge tozo continuer toujours na mwana mboka nda uti ko talisa biso par rapport ya député au vraiment a créé ba désordre dossier neza toujours na main ya justice to kotala évolution na ndenge zo kende toujours na Musakolisha ko TV boko zo ba information peu suite parlons un peu na mboka na biso construction banzela eza ya kobeba ko banda presque à Savubu si bitaga banzela wana nyoso wana eza vraiment ya kobeba to éviter misala ngo au chef de l'état zo sala na kati ya mboka au mona misala eza ba court direct bata ba bongisi dernièrement to mona ki ambule beta ki ata boulevard triomphal edindaki to mona ki pe moi ba dégâts belé ba désordre partout par-ci par-là na éviter gouvernement ya lelo ndenge chef de l'état zo kumela biso même ata na époque o ya André Kibuta eza ki pe boete na éviter mo à dire na ko za nini par rapport ya banzela na biso o etambisa biso toujours na Kinshasa. OK, merci maman na mutuna na yo. Bon, problème oyo ezotala chef de l'état te puisque na vu que chef de l'état ko tanakiti on a ko diriger na province te o dossier oyo ezotala nanu d'abord gouverneur na biso o tozu ya sika nazo pesa nanu ndakisimuke tala nanu nzela ya Kasavubu commerce nzela wana ko lekate c'est ça kenda bokasa mama kuto ko nyata na libiko ko nyata na banye oko yeba ke misal nzela we basala kango ube basala kango te loko nanu loko zo sala passe zanini bazo pesa mbongo bo sala banzela nzela ngo sala ka yina nete 3 mois nzela bukani ou juste ça nini ba pesa bino boko cha ba beton te commission eleki contrôle ya pe nzela ezate so ba pesa ba tumbongo c'est faut que ça batte na terrain bakende ko sala contrôle bata nazo pesa exemple pour matete pour matete kuna kende siko na minute oyo okoleka te nzela kende na 7 moutons kende mo na embouteillage za place wana vraiment okoleka te embouteillage yeko salema ezala siko bato moto bakomi ko na ba mata 7 moutons ba police ba mata 7 moutons te bato mitu ko ba désordre total mais to yekanisi bien que lokola to yambi nano nazo pesa exemple mususu tour ya Kimbuta bien sûr baza ko finga mo mela biloko mais ezalaki na elanga asokoli ba terrasse nyonso alunguli ba salite nyonso ye moko akitisiri terrain azotala musala nyonso alandeli OVD wana nini bolongoli biloko oyo te turu ya Kimbuta soki dossier ya anta désordre ezali ya bato ya moto Kimbuta azokiti c'est ça kanya matelema nani papa bébé ka bato ya moto tosola na bino boza bato na biso bosala boyi bosala bo kimia eza na mboka mais ya lelo eza bongo te tozo yeba gouverneur na biso azotala wapi
tracasserie eleki partout nzela yango mpe ya kotambula eza papa nalobi kende zandu otala zandu okonjima te problème base ezouta wapi mpona misala wana gouverneur nde tete gouverneur ye chef na biso nyonso ye nde moto azodirige biso tokotala sikoyo nani tolongola makanisi na chef de l'état tokotala gouverneur il faut ye nde moto akosala nini kosapelisa biso totambola na nzela ya bien likambo chef de l'état eza te gouverneur ayebisa bapropos ntango akotaki na pouvoir alobaki nini toza na mwa boni biso tozokonte nde bamwa nzela mbula alobi soki ebe te nayebi te yo na ngai nayebi te tokotambolela nzela nini biso tozoya mpona kosoutenir moto oyo azosala malamu tozoya mpo soki lelo ngai nzela eza bien yo na ngai toleki eza avantage sociale yango wana te sociale yango wana mais sikoyo soki tozoya boyi bilamba nyonso moyelata mpe kechi eza te omoni ke eza par terre ezopesa pasi na motema posa na ngai yango wana nazolinga gouverneur azwa charge na ye donc message clé na s'adresser na gouverneur na gouverneur nazokende chef de gouverneur a trouvé solution ya banzela azala mpe na contrôle atika biloko oyo bazosala baplace ya kotya beton bakende kotya babiloko ya dakadaka place ya kotya 5 cm batye 1 cm eza malamu te est-ce que soki basalisi 1 cm nzela wana ekosala mikolo boni eza mokusa kaka 2 mois 3 mois oyo azwi mbongo na atye na poche bobeta kaka ndenge bokobeta wana ozoyoka bantu nyonso baza contre chef de l'état tozotala chef de l'état tozotala nde gouverneur baza na souci ya mboka te nete biso tozolinga souci ya mboka eza kaka nzela soki eza bien tokotambola na biso bien sans problème nete bambula ya mikolo oyo mama okotambola te okotambola te nde eloko nazosenga yango wana wangata kende wangata omona okotambola te toza na banzela ebele tokotanga oyo ebebe eza par terre nde tozosenga gouverneur azwa charge na ye asilisa ozoyoka mbongo mama na sens wana c'est ça merci beaucoup nasi boyoki kabino monde bolandi toujours na souci ya peuple toujours na souci ya ville na biso promesse ya Kinshasa ndenge misala bomeza ba courte durée mwana mboka uti kotalisa biso à s'adresser direct na gouverneur de la ville pour ba kotambisa misala ba kosala musala na lolenge sengeli eza pena na ba dire mulaye eza teke batonge loko nata muke population comme kolela pour la circulation vraiment yango wana parlons un peu na ministre de la justice Constant Mutamba wazamo na mboka mais tomoni dernièrement empoisonnement ezolandaye donc ba magistrat baza contrayé dernièrement ou comme ça ba prisonnier awa azo sala musala mais qu'est-ce qui se passe pour que na entourage naye bato ba linga été OK maman nazo ebiso boy muto asala ka bolamo ndoki alinga ka été vraiment poni nazo ebisa yo mbongo nyonso ya l'état ezaki na poche ya bato Mutamba yaki na idea malamu alobi ke sambisa mutu cha mbongo na banki yo zela salaire na yo bandoki wana balingaki bongo te balingaka ka sambisa cha na mbongo na poche lobi atongi meuble 4 5 bana na bakena na poto tangu Mutamba ye bango bazoloba te Mutamba zo sala campagne ya politique non Mutamba zo sala campagne te Mutamba zo sala nde musala parmi ba ministre to kontaka Mutamba soki omoni quelque part na ministère ya Mutamba eza makambo muke ata ba poison oyo bakokoka ngo te puisque Mutamba za ya Nzambi biso peuple congolais tozo soutenir ye mutu akosimba ya zate kaka Nzambi aliko avant ya kutosimba Mutamba simba na Nzambi opasoli ye obimisi Mutamba opoisonner ye Mutamba yako sala nde musala papa tote mama totika ba aventure ba ministre ba lekawa ba mususu ba yebisa ba meya ba ebele bele basala ba aventure mais Mutamba yako sala musala quelques mois Mutamba sali musala mais solution ba to komisa kutu mbongo awe batangi na mbongo ya 1 mois na condition Mutamba pe apesi mais quand même bato basepeli mboke kende ka bongo mais siko banjimi ba to miso kunza balinga kambongo nyonso ajisa bacha na mposhi na bango te batika ba aventure Mutamba zakaka wana c'est ça problème eza ya ndenga azotambuisha musala alingi ki moyibi te siko bande ko balingaka omoni balingaka kop atindile mutu abite monsieur ministre atindile mutu moko za na 15 millions de dollars mais oko couvrir rien mais apesi mbongo mais Mutamba alingi bongo te soko za na posa mbongo kendo cha na kesa leta na banki yo magistrat bafutaka yote mais cha mbongo na banki te
Deuxième chose, pourquoi ça a mutu? Hein? Ayibi kutu ni netete. Okonda, osambi se pete, ochana prison vandisiye. On veut que hier, à quoi souffrir. Yo kana mutu. Non, ça juge. Mutu ya kutika mutu pour sambi se yo jometi hier à quoi souffrir, asa leonine. Mutu ana souffrir mune na prison. Ozo sanga combien? $500. Te mutu ma couvrir makamunyo so non? Justice tambula kabongo ta. Na mboka nyo justice tambula kabongo tambula. Mama yako simba te mutamba kokufa te mutamba za vivant. Hein? Hein? Mutamba ndenga za wana za vivant bakotikala ko che poison ko simba te. Ta wana lekaki. Ta ya poison c'est lekaki. To komi déjà talo ta ya ko sala musala. To tika mutamba zo sala na musala. To zo sala campagne te. To zo le bande musala. C'est sende to zo sala. Ce qui monte Moussa quoi le besoin c'est la campagne. Non. Jamais mutaba yebingaita. Nana passé pas mutamba pesingata sans frontière. Mais nous avons mon Moussala mutamba ndenga zo sal. D'abord nous avons félicité les lois, il faut signer ba loi et belé parce que justice ndia sala comme Moussala ba a signé a pesa tina ba burkumestre no sa ba mukanda wana ko sokola ba quartier. C'est ça. Oyoki mama. Ah, nazo komisa mutamba po a pesa kanga mbongo te. Eza pona Moussala na malamu zo sala. Nzamba pambula ye. Akende liboso. Tozo tie maboko. Poison wana lukuta mama 00. Yoko sala lokote. Merci maman. Merci moi na mboka to CP na te soko ba kombo peut-être ba batalio ba yebata. Moi na mboka la liboso na biso. Bon, na pesi merci bato ba yebi kombo ya Jacques. Ndenga na zolo bela na zolo bana kombo ya mboka. Yanga mboko te na zolo ba pona mboka, pona avantage na biso. Total ka chef de l'état te total pe bato bazo sala musala na chef de l'état. Nde bazo servir yete. Ouais, bazo servir yete nde tozo sa. To lobby to attaquer yé. Po abongisa musa. Maman nazo sala ko mususu. Soki wazo sala politique ou bien wazo diriger ministère makoboye. Soki bato bazo lobela ote. Okobanda sala buzoba. Il faut to lobela yo pour corriger musala. Ya biso yangwana. Félicitations na pesi bino yo sombote. Merci. Merci, fidèles abonnés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La job information vraie. Au Etalimbo Cannabis, essentiel, très important pour Mbo Cannabis. Merci à vous, nos abonnés de partout. Un grand merci à mon boss, le pasteur Michel Chako. Un grand merci à Montréal, Yula Kinyambi. Restez branchés sur notre chaîne et à la prochaine. Merci. Voyez, le mignon aïe, mokile commune sengo, mokile koti sukali po etenini. Tuzalaki confiné, menangongo YouTube était confiné maintenant. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chaîne za moko. Ngana ebisi bino boitala. Bon s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Chako TV. S'abonner massivement à la chaîne Oyo.